nous avons le droit de contester, d'avoir un point de vue différent, même de celui du chef spirituel. C'est notre droit constitutionnel. Lorsque nous trouvons que le chef spirituel nous amène dans une voie qui n'est pas celle-là, nous avons le droit de contester cela. Pour ne pas accepter les monstruosités créées par le chef spirituel, qui a tribalisé l'Église. Vous savez qu'il ne reçoit même pas les appels téléphoniques de ses frères. Vous pouvez y comprendre quelque chose. Babeli biso na 7h44. Voilà la maman. Na 7h44, Babeli biso. Ah, c'est vrai que ça na poto tout le monde à 7h et ali. Tout le monde ma casse. Mais en Afrique allô maman? Maman Christine? Oui, papa. Maman Christine Daniel? Ngai. Yo zali mwana papa mfuma longo ya mibale. Mama Panzu Diagenda Christine wa Bwana Dio. Yo zali mwana ya papa mfuma longo ya mibale. Oyo ayalaki bâtisseur église oyo. Etikana loba na bino kaka. Ezali mukonzi na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Oyo ayali chef spirituel na biso ya Lingomba. Ezala na 26. Ezala na 3 yende mokonzi na biso au monde entier et yebi ke ye mokonzi na biso. Les enfants de Dianguienda ne peuvent pas aller en Kamba depuis 2002. Suite à l'interdiction faite par son éminence Simon Kiangani Kimbangu, qui est un de leurs propres frères. Et cela avec la complicité de certaines autorités de l'État.
Il est petit-fils de Simon Kimbangu, au même titre que les enfants de Dianguenda et les enfants de Kisolokeli. Maintenant, le coup la papa lobby, ça la commentaire c'est pour Nzambe. Il est petit-fils de Simon Kimbangu, au même titre que les enfants de Dianguenda et les enfants de Kisolokeli. Maintenant, le coup la papa lobby, ça la commentaire c'est pour Nzambe. Il est petit-fils de Simon Kimbangu, au même titre que les enfants de Dianguenda et les enfants de Kisolokeli. Ayebisaki bana na ye kena kati na bino mwasi na bino mwasi moko mama moko azali kobota nde ngai mokolo ngai na kokende oyo akobota mwana wana akobotama nde ngai mwana wana oyo azalaka na miso akoki komona te tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati soki mpo na ngai nde tokati kaka papa Simon Kimbangu yeyo. Il est petit-fils de Simon Kimbangu, au même titre que les enfants de Dianguenda et les enfants de Kisolokeli. Tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati soki mpo na ngai nde tokati kaka papa Simon Kimbangu yeyo. Il est petit-fils de Simon Kimbangu, au même titre que les enfants de Dianguenda et les enfants de Kisolokeli. Papa Simon Kimbangu, oye mususu, donc nde yeyo. Nzambe achangeaka na ye mpo na nini? Na maloba Nzambe komamake na kozala na bino éternellement. Omoni ba technique ya tata Nzambe. Accueilli à la même seconde dans l'âme à Botami. Il est petit-fils de Simon Kimbangu, au même titre que les enfants de Dianguenda et les enfants de Kisolokeli. Papa Simon Kimbangu, oye mususu, donc nde yeyo. Nzambe achangeaka na ye mpo na nini? Na maloba Nzambe komamake na kozala na bino éternellement. Omoni ba technique ya tata Nzambe. Accueilli à la Il s'est proclamé Saint-Esprit. Nous pouvons accepter cela. Alobi papa alobaki na yo likambo. Alobi arapelenga likambo yango na lobi ya lobi na ngai ke tango tokozala na nkamba. Lokola ezali journée spéciale ngai na koloba kasi na koloba mingi te. Mais na kotia yo liboso po ete oloba likambo wana lisusu na bato oyo bazalaki kuna te. Oyoki ye na yoki. Avant-hier, à lisusu pour nous rappeler la même chose. Donc en bref, message de Yangoy. Papa Simon Kimbangu azali Nzambe molimo mosantu. Yeto sengeli kolanda, yende lobiko na biso ezali to panzali kamwango na mokili mobimba pomba te kokeli taw. Maintenant, le kola papa lobi, tokoko sala commentaire te pour Nzambe ale. Il s'est proclamé Saint-Esprit. Nous pouvons accepter cela. Papa Simon Kimbangu, oye mususu, donc nde yeyo. Nzambe achangeaka na ye mpo na nini? Na maloba Nzambe komamake na kozala na bino éternellement. Omoni ba technique ya tata Nzambe. Accueilli à la même seconde dans l'âme à Botami. Parce qu'on a fait croire au monde entier que son éminence Simon Kiangani Kimbangu est né le 12 octobre 1951. C'est un mensonge très solide dans la tête de beaucoup de gens. Rien n'est plus faux que ça. Mentez, mentez, il en restera toujours. La vérité finira toujours par triompher. Il est né en réalité le 12 juin 1951 et pas le 12 octobre 51 comme on le dit. On est bien placé. J'ai grandi dans cette maison ici. Je le répète, c'est depuis l'âge de 7 ans. Je connais. L'histoire de l'église, on ne l'a pas racontée. Nous l'avons vu défiler devant nous. Et nous y sommes toujours. En 1951, les épouses des 3 fils de Simon Kimbangu attendaient tous famille, comme par hasard. La fille de Papa Kisolokeli, Marianne, qui est aujourd'hui décédée, était la première à naître en 51, au mois de mars.
Puis au milieu, c'est son éminence Simon Kiangani Kimbangu. Et le troisième, la dernière, est née le 4 août 51. Allez-y comprendre quelque chose, que celui qui est aîné devient le petit frère de la petite sœur. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Donc de tous les petits-fils de Simon Kimbangu, il n'y a que lui dont la date de naissance n'est pas connue. Vous croyez? Et en faisant croire que Simon Kimbangu qui est mort, quand il mourait, bien, son âme est rétablie dans le corps du chef spirituel actuel, et les gens croient cela. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Ayebisaki bana na ye. Kena kati na bino, mwasi na bino, mwasi moko, mama moko, azali kobota nde ngai. Mukolo ngai na kokende, oyo akobota, mwana wana akobotama nde ngai. Mwana wana, oyo azalaka na miso, akoki komona te. Tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati, soki po na ngande tokapi kaka papa Simon Kimbangu yeyo. Papa Simon Kimbangu, oyo mususu, donc nde yeyo. Nzambe achangeaka na ye po na nini? Na maloba Nzambe komama ke na kozala na bino éternellement. Moni ba technique ya tata Nzambe. Accueilli à la même seconde dans l'âme à Botami. Nous avons le droit de contester, d'avoir un point de vue différent, même de celui du chef spirituel. C'est notre droit constitutionnel. Lorsque nous trouvons que le chef spirituel nous amène dans une voie qui n'est pas celle-là, nous avons le droit de contester cela.